papa, est-ce que vraiment, ata yo moko, moi si nini on a mboka ni babala moi si na $500. $500 ça tout pas même coup tumbongo ngana tara na bidia comme ex na ngaiti. $500 mbo babala bakizengi. Parce que on va ko bala ngana na $500, la plus que ça africain. Yo yebi culture na biso ndezala balinga mbongo trop. Côté famille papa, côté famille maman. Est-ce que nous avons impossible pour ça la matin? C'est que mobile en ligne ngai. Donc ça contre moi. Oui, na ça contre moi banda le lotilo bien simbate. C'est d'après bako bala rabino na homme. Eh mais banda $5,000. $5,000. Ya musala nini ba pesa mibali na mboko. So musala ba pesa mibali na mboko. Papa mo mobile e beloko nini ndanga nini o ya kolanda ya bato malonga na ba o ba beba mitu. Comme ça ngande na zabo na za mwasi on atangi. Na kondi mate baba na $500 yembo baba ila bakize. Na Mbujimai mutazo bala viol ko violer zalarati lelo na Mbujimai. Et puis tout ceux qui bolobi ke mutu abala mwasi na $500. Tozaka na Mbujimai na na fungwa mite. On a opesa ka ba analyse na Mbujimai. Na Mbujimai batu nyonso bazolanda ngeza na muluba moko te abala mwasi moko. Ah bon? Muluba moko te na Mbujimai abala mwasi moko. Baluba bazana ba 35e bureau, ba 3e bureau, ba 4e bureau, ba 150 bureau. Siko boni boya ko tia loi wana bochi batu na Kisasa, bochili batu na région, ou bien bochili batu ap. Et ceux qui bosali loi batu babala na $500. Na Mbujimai babala na âge ya 13 ans, 14 ans, 16 ans. Boni bokangi na nulo ya Mbujimai te. Bobandika bosali loi ya Gaillard bobetiango. Omoni ke bayebi boulote. Sina biso ba ministre nyonso bayaka balaka na défaut de charge. Bayeba kate batuna ka biso batama. Ba ministre balala nini? Défaut de charge. Ba ministre ya o nyonso bayaka ya PSP boyeboy. Mwana banda botami. Alobaka lingala. Boko ko tena école ya français. Ko ayoka nini asala nini? Na bangala babala ka soko za na $100 de basi moko ya mwindu moko ya pembe obali kutu mwasi na bwa tunaye et puis tuna ba panya mbisi na yaye nango na bangala $100 de basi bango bakeina na $500 yoka koyeba kosala koyeba musalo bakende kosala na parlement te yoka ndenge niveau bakei ozomona ke ba matisi to ya mbongo na mbandaka ya $500 pour na mbandaka ele nango $100 et ils ont facilité. Obali pe mwasi na bwatu nae na pania bambisi nae mobile a un avantage oza na avantage ozo bala na moins cher et puis zuzu tango basali loana boni na Mbujimai bakotika batu babala na 16 ans na Mbujimai babala na 16 ans na ndeni il faut ba stopper kuna ba stopper fizu ko bosa kokosa liboma te mutu abala na $500 bato ngo ba obana na $500 $500 ngo to comprendre l'état mutu akopesa ou bien mutu ye moko akopesa $500 mukolo baboye toza bana nzambe $500 balobi oui eza na ngombongo mais na ba moment o to komitala pasi et puis tozo bokola bana na pasi kozwa mwana kolongola ye na D6 ti okomisana ba université azwa ba diplôme ya munene eza kwanga la lipate alors kuna ba université ba mbongo to futeleki mingi en tout cas batu wana parlement bazonga lisusu basola bien $500 ana batie Minerva li combien pour mwana koma licencié babiloko ebele somba silabisi sala boye kuruboye nyonso esenga mbongo quelque part eza lokola insulte envers basi oui eza nango malamu sikoyo ye moko Fati Beton mokonzi oyo ya solo tolingaka makasi na mama Denise oui mama Denise aza mwasi Merci bien très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez partout en ces nets moments sur www.trace-rdc News. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, n'hésitez pas de nous appeler, de nous faire des remarques pour améliorer notre façon de travailler. Et aujourd'hui là, Renabir reçoit pour vous analyser Zapan Zambé à vitesse pour parler de ce sujet qui est à l'actualité ici dans la ville et province de Kinshasa, la capitale sujet Oyo Ezali à que loi
et que basi koki kobala bango à $500. Voilà pourquoi tokozwape avis il y a analyseur Zappa par rapport il y a cette idée owapi ezwami na mboka. Est-ce que ezali na avantage tope ezali na désavantage? De quel type de considération owapi la République est en train de régler face ya bandeko na biso ya basi? Et nous le savons tous très bien, ce qui les lo monde ezali ko se multiplier, ce qui to se multiplier car c'est grâce ya basi. Quelle est la valeur de la femme face à la République démocratique du Congo? Voilà pourquoi je dirais un très grand merci à Yawili Moucheni Code Yamboka, merci à Paola Schengen Kilo ya Londres, Cornelia Douci, Givenchy à Tembe, merci à toi Eloge Mouya ya l'original, le véritable, merci à Mama Karine Mwasi Azanga Mbanda, merci beaucoup Nabino tout vraiment. Je reçois pour vous analyseur Zapan Zamba Vitesse, Maman Céline Moujinga Ouetaba Céline depuis Paris, Maman Mimi Moujeka, Maman la Chris Kalanda Zota Labiso AG Fouamba Fafalonga, Ota Labiso analyseur, bonjour. Bonjour Nego, nalonga na ba kashine oh nalatika pa bata poto ba analyser bien ba Versace. Voilà. Vie ba tchatchi donc na ndinga danser. De Versace ti na kashine. Versace ti na kashine ko yango tchatchi na tchatchi. Ndoyi ba vie na biso ba osala fort. Rossel ba kwa mobali ya Tembe. Donc habiter analyser yo faut da tchatchi. Elle chante mulu mananante lamba na lamba. Mopiri fait mama na sape. Na ndinga mukete yango moni analyser a beti boy. Voilà. Merci beaucoup analyseur. Santé, boni ba faire, ils ont évolué. Santé dans on calme, ba faire, surtout le ba faire analyser, les que n'est bien. Vous comprenez mais ba faire ba tout mususu. Ngana lingi a faire ndé ya Congo. Analyser azane bien biso to vivre na ba tembele, ba ndunda, santé au moni calme ka barim. Voilà, merci beaucoup analyseur. Actualité na kati ya République démocratique du Congo, ezali kolobama ete ke bana ya basi bakoki kobala bango na minutes à $500. Ezali na avantage, tope ezali na désavantage parce que na ba mikolo l'équipe ba famille belé ba bande kolela, o noté na lina bala mwasi ba sengi $3,000, ba sengi $2,500, ba sengi $10,000 pour na mwasi, mais sinon avis na yo par rapport ya ba konzi, ba régler ba lobité pour na mobile azwa mwasi il faut $500. Ousmane JP de London, papa na Chukeli pasa, papa na Kevin, Ousmane Mungala ya solo vient en Zolanda. Omoni makamoye na ba voler belé, eza pena fongola ba voler po ba yimboka ba. En tout cas, batu ba chamatoi. Basali loi, batu ba bala na $500. Wana député. Ta on a yebisaka batu kala na bo vota ba député te batu ba yebakite, ba yebakite. Soki bosali loi batu babala na $500 na Mbujimai babala na âge ya 13 ans 14 ans 16 ans boni bokangi na loi ya Mbujimai te bobandika bosali loi ya Gaillard bobeti yango omoni ke bayibi bulote il faut pas bandano na loi non ya Mbujimai na Mbujimai mutazo bala viol ko violer zalakati lelo na Mbujimai et puis soki bolobi ke mutu abala mwasi na $500 tozaka na Mbujimai na nafungwa mite o na opesaka ba analyse Mbujimai na Mbujimai batu nyonso bazolanda ngeza na muluba moko te abala mwasi moko. Ah bon? Muluba moko te na Mbujimai abala mwasi moko. Baluba bazana ba 35e bureau, ba 3e bureau, ba 4e bureau, ba 150 bureau. Siko boni boya ko tia loi wana bochi batu na Kisasa bochili batu na région ou bien bochili batu ap et puis que babosa na région babala ka peut-être na Bangala na Bangala babala ka soko za na $100 de basi moko ya mwindu moko ya pembe obali kutu mwasi na bwa tunaye et puis tuna ba panya mbisi na yaye nango na Bangala $100 de basi bango ba keino na $500 yoka ko yeba ko sala ko yeba musalo ba kende ko sala na parlement te yoka ndenge niveau ba kei ozomona ke ba matisi to ya mbongo na mbandaka ya $500 pour na mbandaka ele nango $100 et ils ont facilité obali pe mwasi na bwa tunaye na pania bambisi na mobile a un avantage ozana avantage ozobala na moins cher et puis zuzu tango basali loana boni na Mbujimai bakotika batu babala na 16 ans na Mbujimai babala na 16 ans nandeni il faut ba stopper kuna ba stopper fisu ko bosa na kokosa liboma te mutu abala na $500 bato ngo ba obana na $500 ngo to comprendre l'état mutu ko pesa
ou bien mutuye moko akopesa 500 mutuye moko a débrouiller na bokasi na emo lokola mwana mobala luki mbongo akeba abali mwasi mboko mboka te mboko te mboko bato mayele bazali me bazotia bango na place esengeli te ke baza bentelo bato ba réfléchir mutoyo aye na parlement asisi banchiki na ya azwi mayele mundele azana mayele te neti oyo nzambe apesi ye mayele na ye donc azana mayele ya bomoto te ye mayele azana ngo atangi na classe mais mayele oyo nzambe apesi mutu bato batanga nango te bato ebele basala babikeko batanga ngo te bakotangiso nde basala bikeko yebi yango pete mpona mona bato mosusu balakisa bango kokumba kara koki yango pete babeti yango bane mpo eza mayele bazokotisa ye eyokasi lokola wuti campus asisi bane azana mayele te azana mayele ya classe mathématique ba géographie ba biloko tozana ngo ne intéressante pona biso luana basali eza vrai faux vrai faux nande eza vrai faux loi basali eza vrai faux pona nini lelo na kin ba jeune belé pe ko tuna na kini banda botama $200 asimba te ya solo wana nazo ebisa yo to bato so ba olanda $200 asimba te mais pouvoir ya peuple yango yo ba konzi bazi pouvoir ya peuple yango yo leader ya peuple bolinga yo ko faciliter loi wana eyaka erote loi eza na nango eyaka est-ce que na bamboka mususu pe to ko trouver ba jara ba loi bongo zela na yebisa yo loi eyaka erote na bamboka mususu to kende loi eyaka na ba erote Poi ozingai omoni tozana siège livre moko babimisaka na 2023 na kasa balobi basi basé 2003 to 23 2003 2000 oh tozana 2000 combien 2021 21 2003 na 2003 bacha livre wana basi baleki mibali na ebele esengaki mobali moko foza na basi misato po basi batelengana te obali mwasi et puis soza na mwa de basi mopanzi po batelengana te po mibali baza muke basi bazebele batuni nanu biso basavate ava basala loi wana po na minute otolo bano basi bazebele mibali mike soki chikoyo mibali bakomi kobala na $500 basi musuba kotula po place ba okei na bango ezati et puis sous po bandimake makamunga na bebele basala konsa na Kingabwa bakene na Kingabwa 18h bakomona tarif ya mwasi ezalaka 1500 1200 oh na Kingabwa tarif ya mwasi 1500 1200 soko ke komona bango mais bango ba sauter na 500 mutu tanga moni boche 500 akende na 1200 oza na 3000 oza na demo mi moko ya vundu moy moko ya nzoto mike donc kuna ya Kingabwa esengo na esengo 3000 oye na bisengo ozo comprendre 3000 de VIP avant ko sala yango il faut ba constater biso luana pe e sala masiko te ezana tan siko te loi ba ko sala kin to koma ozwa ya foko basali loi rési des eaux et bimisaka mai to futa kapé mai mais na prix ya muke basali loi courant il faut ezala mutu nyonso azana courant et tia facture muke to futa ka courant basali loi ba compagnie il faut esala malimete wana ba bengani ba passer nyonso batonzi be église wana ba commerçant wana bazongisi ba compagnie ozoko pa biloko osala congolais azwa musala basali loi etelo kelasi bazongisa kelasi na ndenge ezalaki erreur moko ezalaka na classe na biso ba ministre nyonso bayaka bazaka na défaut de charge bayebaka te batunaka biso batama ba ministre balala nini défaut de charge ba ministre ya o nyonso bayaka oya PSP boyeboye mwana banda botami alobaka lingala boko na école ya français po ayoka nini asala nini mayele ya mwana ebima tete il faut bazongisa be école loi linga sala école ya Kikongo ifezonga école ya lingala école ayebi na ete akokota école oyo balobaka lingala oyo Kikongo ako comprendre eloko oyo bazotangisa ye et puis na école tango bazotangisa faut batia science il faut batangisa bango science ya boka na biso banda to salaka kwanga ti lelo to sala eloko te mais ba chinois akolisi science au monde ba kolisi donc loi wana eza mabe na minute oyo eza loi ya koko esate para boti mwana na ye yo tia esengisa ebike ba congolais bazama mayele yo soko tia esengisa bandimi iyo ebi place ba oboma bato ba no senga bato na ba machine ya fufu ba no senga bato na ba camion ba sengi au transco et memi ba sho ba crier zandu 3 personnes ba froda ba ko bakisa pona nombre mbongo na zo ebisa yo ba ko senga facture ba ko tia transco la kati na facture ba ko senga yo sengisa bandimi mais na biloko ba ko senga au transco na ba crier zandu 3 personnes ba froda pona nini ba mo déjà koto ano éliminer prix
bakosenga bino babiloko mo bakosenga na mapako bakabelo rekota basipere rekota bakongole baza bongo ko balisa mwana basenga mbongo ebelete pona proverbe baloba boye mwana ya mwasi akolaka mingi pa ya mobali na proverbe banda bakoko mwana mwasi akolaka mingi na maboko ya mobali mobali nde mutu akolisake malamu akende na ye na ndako mobali ko bala batiela. Oui papa, est-ce que vraiment ata yo moko mwasi nini o na mboka ni babala mwasi na $500 $500 eza tout pas même kutu mbongo ngana taka na bidia comex na ngaiti $500 mbongo babala bakizengi parce que wa bakobala ngana na $500 la plus que za africain yo yebi culture na biso ndeza la balinga mbongo trop côté famille papa côté famille maman est-ce que nga pe bakobala ngana mbongo wana impossible ko sala matin c'est que mobala ngo lingi ngai te doza contre ngo oui na ça contre ngo banda lelo tilo bien simba te so d'après bakobala rabino na wame mais bandi na $5,000 $5,000 ya musala nini bapesa mibali na mboko so musani bapesa mibali na mboko papa yemo mobali ebeloko nini ndanga nini oyo ya kolanda ya bato malonga na ba oyo babeba mitu comme ça ngane la za boye na za mwasi on atangi na kondi mate babala ngana $500 yembo baba ila bakizengi jamais oui siko message ni yo loba na bandeko basi na la pesi message na ba papa na ba mama ba oyo balisa bana bongo na ba papa bakizengi en tout cas ba papa tota na tozonga batu allez bobali singa na prix wana lobi boloki ngai bolobi na ngai ke ngam na força ki mobile na nga pa pesa $500 lobi na komo botati et comme problème na bino et que si mbatte $5,000 à débattre ba 3,500 ça va pour wana na ebi yango soki oza pululu moi sinde bazona prix wana. L'Éternel. Bonjour maman. Bonjour papa. Voilà, bonne santé. Voilà, étant servante de l'Éternel, message nyoko pesa na ba imboka par rapport ya ndenge batie montin ko bala ba fille yo pozali maman okambaka pe ba jeune fille na église $500. Bon, tokoloba boye toza bana nzambe. $500 balobi oui eza na ngombongo. Mais na ba moment o tokomi tala pasi et puis tozo bokola bana na pasi. Kozwa mwana kolongola ye na D6 ti okomisa na ba université azwa ba diplôme ya munene eza kwanga na lipa te. Alors kuna ba université ba mbongo to ofuteleki mingi. En tout cas batu wana parlement bazonga lisusu basola bien. $500 ana batie. Minerva li combien pour moi comme licencié. Babiloko ebele somba silabisi sala boye courboye na so yesenga mbongo. Quelque part eza lokola insulte envers basi. Oui, eza nango malamu. Siko ye moko fati beton. Mokonzi o ya solo to linga ka makasi na mama Denise. Oui, maman